batu ya mayele batu ya mpiko basosolite colonisation o mundele yaki nango eza malamu te esengeli to bengana mundele na mboka na biso bakokisi yango ndenge nini sikoyo biso baye totikali to récupéraki avantage wana po tobotisa yango mbuma na époque na biso papa wana tobengi Lumumba Lumumba azalaki congolais lokola congolais nyonso mais ntango bandi kosala ba voyage na ye akomi kososola oyo mundele aza pa na ye na oyo azosala pa na biso eza na bokokani te eza na bokeseni tumbolaki kanda wana ya koloba te esengeli tokabola na mundele mais Lumumba aza bokeseni mingi na biso ndeko journaliste il suffit kaka yo congolais osala 2 jours au liete otelemi na kwe babeteli masolo ya Congo mboko foka atoteka yango tokabola mbongo mutamuta kende esika ya lingi kaka pona pasi ya nzala kanisa pasi ya mutu oyo abetama lokola nyama mutu oyo azoka bapota azala humilié bolumbu mais tangu bapesi occasion ya mukie aloba liloba moko pona mboka na ye azalaki kaka azopambola mboka mbote na bino bozali ebele ya kolanda émission Tokoloba na www.congo TV na YouTube topesi bandeko nyonso mbote bazwaki encore une fois posteur na biso désormais pour nous voir ezali na kati ya chaîne na biso oyo tobengi yango na kombo ya Congo TV lelo nayambi un penseur Benz Bonakawa oyo azali analyste maison oyo azali coordonnateur ya ba mouvement patriotique ebele na kati ya Kisasa awa oyo aza ko booster conscience ya ba jeune à travers ba mouvement oyo ezali kilikili oyo eza ko prôner patriotisme pe ko défendre mama Congo na mutuna toko ça dans émission lelo ezali beaucoup plus malheur ya Congo ezali ko utawapi na Fumu Kimbangu na discours le 30 juin ya Patrice Emery Lumumba malheur ya Congo ezali ko uta na ba musiciens na ba politiciens ou bien na yemoko peuple congolais voilà o ezali question o toza nango moko mais toko acter yango pendant 20 à 25 minutes pour na koyebisa na biso ba congolais to yeba malheur na biso ezali na mpezo uta wapi na kosenga na cameraman no za même fil d'idée nanga ayeba ko fungola oncle et puis Ndeko Benz Bonakawa bonjour. Bonjour Ndeko Gilles Fundi, bonjour pena bandeko nyonso bazo landa biso na ngongao. Ndeko Benz motuna ezali moko par rapport à émission oyo toza na ngolelo ya koyeba ete malheur ya Congo et uteli pa ya nani. Est-ce que ezali parce que Fumu Kimbangu azalaka arrêté? Est-ce que ezali discours ya le 30 juin? Est-ce que ezali pasteur? Est-ce que ezali musicien? Est-ce que ezali politicien? Est-ce que peuple congolais moko ezali objet ya malheur oyo moko aza nango? Matondo mingi Ndeko Gilles Fundi oyebi Congo tozalaki nanu na libabe munene ya kozala coloniser kozala coloniser na peuple oyo bazalaki na sens ya humanité te envers ba coloniser bato yango ezalaki ba belge eza pe normal ndeko parce que oyebi que Belgique ezalaki pays moko ya mukie bazalaki na bomengo soki mukie te na niveau ya Europe mais lokola babitumba nyonso oyo esalama na Europe siège ya masolo ebanaye kozala Belgique lieu ya représailles ebanaye kozala Belgique et en plus bato ebele bayebaka te na époque ya kala ba roi babanaye kobalisa bana na bango entre bango na ba famille royale ce qui a fait que roi ya pays songolo ya royaume songolo akobalisa pardon prince naye na princesse ya royaume mpakala yango moni ba pays européen mingi ba dirigeant nango bazala bandeko reine oyo azalaka na Angleterre na époque ya ba avant la conférence de Berlin azalaka cousine ya roi Léopold II o azalaka roi na Belgique bazalaka bandeko c'est-à-dire muto azalaka na monopole to na capacité ya ko
régner sur le Congo et zalaka Angleterre. Parce que Angleterre n'est atindaka ba explorateur missionnaire rebelle ba écossais ba portugais ba nini ba ko explorer nani Congo à l'époque, l'Empire Congo. Sikoyo tangu Belgique comme il ko servir na lieu à représailles, lieu ya ba rencontre pour na ba traité de paix, ya ba conflit nyonso o Europe et connaîtra ko pesa Congo na Belgique comme lokola likabo. Sikoyo soko zui pauvre au PCA gestion ya eloko eleki motuya ozomona ndenge ya ko exploiter le yango ndenge Belgique a exploiter la biso na ndenge ya mabe sikoyo pona exploitation wana et réussir et sengaka biso ba congolais to koma ba aliéné to koma misu ya kokangama sikoyo soko tuni malheur ya Congo ezouta pa ya peuple congolais to pa ya bato mosusu mibatu nyonso yo tangi wana bazalaki peuple bato nyonso tangi wana bazalaki peuple Lumumba bazalaki na kati ya peuple Kimbangu azalaki na kati ya peuple mais tangu peuple mobimba eza déjà ya kobeba pona nini bolingi que ba individu moko particulièrement bango nde bazala basantu oyo bakozala bokeseli na ba peuple wana mais éclairage ya mokie eza na kati ya makambo wana eza nini lelo yo soki bato bakomi komi tuna soki congolais aza ndoki na ye moko eza pe normal parce que balobaka erreur eza humaine moto nyonso asalaka libunga même ndoki eza oyo aza ko persévérer na kati ya libunga moto oyo ayoki libunga elengi pe aboyi kobima na libunga nde pasi ya Congo yango wana pona nini tangu bato ya mayele bato ya mpiko basosolite colonisation o mundela yaki nango eza malamu te esengeli to bengana mundele na mboka na biso bakokisi yango ndenge nini sikoyo biso baye totikali to récupéraki avantage wana po tobotisa yango mbuma na époque na biso papa wana tobengi Lumumba Lumumba azalaki congolais lokola congolais nyonso mais tango bandi kosala ba voyage na ye akomi kososola oyo mundele azapa na ye na oyo azosala pa na biso eza na bokokanité eza na bokeseni nde omoni etumbolaki kanda wana ya koloba te sengeli tokabola na mundele mais Lumumba aza bokeseni mingi na biso ndeko journaliste il suffit kaka yo congolais osala 2 jours au liete otelemi na kwe babeteli masolo ya Congo mboko foka atoteka yango tokabola mbongo mutamuta kende esika ya lingi kaka pona pasi ya nzala kanisa pasi ya mutu oyo abetama lokola nyama mutu oyo azoka bapota azala humilié bolumbu mais tangu bapesi occasion ya mukie aloba liloba moko pona mboka na ye azalaki kaka azopambola mboka bokoyebisa bana na biso ke avenir ya Congo eza malamu mukolo moko Congolais yembaka kokoma lisolo ya mboka na ye l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais lui-même ozomona grandeur ya esprit ya mutu ya bongo sikoyo aloka Congo na nini mabe ya Congolais ezali ke ba testament ya bato nyonso bakufa pona mboka oyo toboya kotia yango en application tangu nzinga kuvu ami kabaki na mindele aye kososola sima te asalaka libunga nzinga kuvu atikaka testament ezalaki repentance il a voulu quitter l'idéologie occidentale pour zonga na idéologie ancestrale bongo nde babomaye na poison tangu mwasi na ya lingaki a continuer démarche ya mobali na ye mwana na ye moko mvemba nzinga akunda mama na ye vivante et puis yende muta facilitaki mundele kotonga cathédrale ya Kulumbimbi tangu Vitankanga abundi po abenga na mundele na territoire na biso na 1665 Mundele a collaboré na garde du corps ya roi Baboma roi. Mais tant que roi linga kata motema atikela biso testament, alobi uni le Congo vaut plus qu'un cristal. Ce qui boza ya ko sangana, Congo eleki libanga ya makasi. Est-ce que lelo ba congolais bazara ya osangana? Est-ce que lelo ba congolais tozana courage ya kosala la repentance? Tango Kimpavita abundeli Congo pona bakanai mundela sala kibiso. Batumbi Kimpavita na moto Kimpavita lobaki nini Moindo soki olingi vivre bolamu na mabele na yo zonga esika obungela vutuka vana mpambu uvidila na Kikongo oyo lelo basayeli yango même religion mobimba oto bengi vuvamo est-ce que lelo congolais aza prêt ya kozonga esika abungela
Lumumba tango alobaki lisolo ya Congo esengeli ekomama na congolais yemoko. Il y a un adage français qui dit tant que l'histoire de la chasse ne sera jamais écrite par un lion, la gloire de cette pratique reviendra toujours au chasseur. Est-ce que les lots congolais aza prêt ya kokoma lisolo na yemoko? Mais tango bozi ba testament nyonso ya ba grands esprits wana. Ne jamais trahir le Congo, testament ya Mouzé Kabila. Tala ba mouvement citoyen combien ba ninga na biso bilenge. Oyo bazo zwaka ba financement ya ba impérialiste. Pour même abosoto na kati ya mboka na biso. Est-ce que bazo respecter testament ya Mouzé? Ils le font pas. Siko soki to tuni na banganga nzambe, to yebi Malula azalaka cardinal awa. Boyebi bitumba Malula abunda pour que indépendance ya na Congo. Mais pour nini balinko landa modèle ya Malula te. Nani akotisa rite zaïrois na église catholique. Nani latisa nani Niango. Niango eza ba maser. Nani latisa bango maputa na biso to lataka na Afrika ya tenya lokumu. Nani akotisa mbunda ya biso ya bokoko na église catholique. Siko banganga nzambe o ba yesima. Pour nini balobi ke bango ba yiko landa exemple wana ya Malula te. Otuni biso ceux qui sont politiciens. Na scène politique, et ça peut être politicien au baza modèle. Au bas sali ba makambo e comme ici batu. Na yo ko pesa yo exemple net ya Augustin Matata Ponyo. Tala premier ministre Botche na mboka na bino. Ayei. Abani processus ya bancarisation. Abani processus ya dédollarisation. Absali projet na ya construction ya 1000 écoles. Quand même il a connu des difficultés, autre la vérité nango ezanini. Augustin Matata Ponyo a redoré image ya administration publique na République démocratique du Congo. Tolobela lelo société à transport Transco. Tolobela société à aviation Congo Airways. Tolobela chemin de fer na makamusu ya ndenge na ndenge. Azape na mabe na ye pasala, mais ça li pe bola munaye. Mais pona nini Congola linka ko copier o eza mabe me ya malamu linko copier yango te. Toloba siko kendoki ya Congolais za peuple yemoko. Parce que batunyo so bazo diriger biso ba outi et pas na biso peuple. Ezaka bande kotolia na bango ba fufu na ndaku, to kabola na bango bilamba na ndaku, mais un jour to ko benga on lipambolité, aza sélectionné na l'état pour que ya diriger biso na dimension moko songolo, mais mabe o ya outi nango na milieu na biso. Kaka mabe wana alongwe mutute alongwe congolais te kaka même mabe wana. C'est pour dire que Congolais nyonso a participé, n'a pas participé dans ma B au Congo. Malgré ça, dans chaque domaine d'activité, tata mokelatine de la biso ba ngengisi, ba porteur de lumière. Mais toboyi kolanda ba ngengisi wana parce que ma B est commis seconde nature na biso ndeko journaliste. Ma B est commis seconde nature na biso nako zonga mukesima parce que le bi nza komba fumo atinda to bazalo kola ba étoile pona ko éclairer biso peuple otangi fumo kimbango otangi Emery Patrice Emery Lumumba otangi Vitankanga ingeta mais na nyonso sikopo na eleko oyo nini za ko senga ete ba jeune ba congolais ba sala pour que combat oyo ya bankawana et comment effectif pe mboko mana bombo parce que bombo ezali kaka te non ya ko lobango na télévision boy caméra et salami na nani kaka na ba impérialiste et lamba tolati c'est-à-dire système o bango ba imposer biso no baza ko tia biso nango comment komi bimisana ta système wana sur le plan spirituel sur le plan politique et sur le plan même sécuritaire maloba mboka yo ndeko journaliste bandeko ebele basala ka confusion tant tolobaka na bango to recourir na authenticité tolingi koloba te que to sala retour to zonga na authenticité parce que mokili esi évolué moi mingi mais tant tolobaka to sala recours ezake to kanisaka pe authenticité na nyonso o tozo sala to yebaka o ezaki bobiso to négliger ki bobiso te. Alors, na débat wana batu ebele bayaka na ba question lokola et la mbozo lata euti na mundele te. Caméra to sa ele euti na mundele te. Une invention n'a pas de race. Invention est une inspiration spirituelle. Et puis ceux qui vont vérifier même invention yango boko monake eza nécessairement ya mundele te. Na boy na kokota na débat on a lobaka tous les jours que 80% ya biloko oyo mokilezo sala la moindo nda sala yango naza na ba preuve. Mais voilà, tu as une émission, je suppose que uniquement
qu'on prouve que moto moindo nda pesa mokili au moins 80% ya ba outils. Mais na lingi kaka na loba que question ya culture ya bato ezali ya esalelité eza ya ndenge ya kosalela yango. Soki mundela sali caméra eza mabete. Mais chacun il faut se servir na caméra tout en respectant sa culture. Soki yo zui caméra au tourner nango maboke. Muninga zui caméra a tourner nango pornographie. Est-ce que biso na ye to sali eloko moko? Culture na ye ya bosoto et sali ke a filmé bato mitakala. Culture na biso ya luzitu ya pideur et sali ke na tourner nanga fetito maboke. C'est là où la culture intervient. La culture n'intervient pas dans qui a inventé quoi. Non. Mais comment chacun de nous se sert de ce qui est inventé par X individus. Soko lobi na ngai lamba. Nandimi na pe sata mundele invention ya ilamba. Même si faut batuba yeba ke mundela yaka na Egypte mutakala. Mundela ye koli kolata awa na Afrique. Wana tokozongela wana ba débat mususu. Mais kasi soki yo ozui olati ndengo olati nkoti na yo boye na lolendo nyonso tout tala dignité na valeur ozobimisa. Okay. Nandeko oya préféra sala elamba po motolu ya mutu etika la libanda. Pour que ndambo ya sima ya mutu etika la libanda. Nangai na yeto saleli elamba na objectif moko. La culture intervient là dans la manière de s'habiller et non pas dans qui a inventé l'habit. C'est ce que les Congolais et les Africains en général doivent savoir. Maintenant, la question sur quelle attitude la jeunesse devait avoir aujourd'hui. Papa, Kimbango na tangiazaki elenge. Si Kimbango a bandi mission na ye, si aki kokota boloko, il était dans les trentaines. Lumumba était dans les trentaines. Mobutu était dans les trentaines. Et tous les autres, nous sommes dans les trentaines. Mais pour la nini baninga na ba trentaine na bango, bazalaki ba sosolipe ba sosolisi. Kasi biso dans les trentaines na biso tozaka ka bato ya bozo ba pe ya bosoto. Lelo oyo bato bazana ba orchestre, o bazo produire biso ba musique tozo keza ba jeune. Mais est-ce que il faut jeune aye makaka makambo eza ya bosoto oyo mwana na tata na ye ba okiko yo kate? Pona nini te ko sala biso ba musique oyo to yeba kakala ezo te ya mutu. Lokola ba titre lokola ma bandeko ya basi Pour nini bandeko basi balingaka bandeko basi bandeko mibalite PDG ozala kaka kaboye yo DG attendez ko kama pa ote ko yemba monsieur le député osala chambre na kati ya bureau na yo on invité nga naza na pongite mo senga nga to se reposer tango zo ka nzemba bongo eke yo oza député surtout ceux qui yo oza ko sala ko tia litoi na mwana mwasi ya bato et puis la plupart les arabana ya ba copain na bango ba petite ba kolina bango na ba avenue nzembo ya bongo ebeti o monte ke ko décourager yo. Et ça va œuvre interpellatrice. Vous allez très impoli. Mais si on ce qui tolingi, oui, oyenda kwa motolongo li sapatu, omoni muninga na yo akoma mokonzi. Ozo senga yembo na défilé. Ozo mona bateme ozo sunga batu ba yeba ndenge nini. Siko lelo ndeko Jilio, tozana combat ya ko libérer Afrique. Afrique est comme gâteau oyo ba grande puissance autoproclamée ya monde. Bazana posa ba dépiécer yango pire que o basala na conférence de Berlin. Kama. Oso comprendre. Siko yo tango biso to sosoli ke danger eza liboso na biso. Attitude na biso ya lelo fo eza l'attitude nini. Attitude o ezo tenir compte na danger wana. Ba musicien faut ba yemba danger oyo Afrique eza ko courir. Ba politicien il faut na ba parti politique na bango, na ba charte na bango, topé na ba constitution na bango. Disons na ba statut na bango. Il faut même faire ça comme un défi, comme un objectif. Makambu oyoyo, et vous ko sunga biso to bimisa Afrique na gouffre. Mais personne ne le fait. Voilà l'attitude qu'un jeune doit avoir. Ndeko Jilio. Ozana ndeko azana poto. Alors bina zonga mboka na ngana ki ndeko investir. Baza ko investir na nini à part na ba hôtel na ba restaurant. Puisque tant yo na mboka ba baza na nzala. Au Saheli, un restaurant, il y a plat, il y a $30, il y a $40. Au Lingi, banani baki ndolia kuna. Kaka ba politicien o bozo finga kuna ke bango ne bazo iba mbanga mboka. Ne bango bozo ko sela bango ba restaurant. Mais tant on est boko sela biso possibilité à relia avec $1 américain, mutu allié quelque chose à ton ici libumuna et quand tant yo zu lo pango oyo bazo foutre la 12 portes na kati. Eza babola ba ndako ba $40 ba $50.
oye osombi yango obuki yango otie 12 familles na balabala mais tant yo ye otongi ba appartement ole otie yango na ba condition oyo 12 familles wana ba okili susu kozonga ba futela yango dans le luxe possible yo tie yango na ba condition oyo quelques 500 familles à Kinshasa nde baza na possibilité ya kokota na flat to na hotel wana ndeko banda kunyoso ba building ba immeuble nyonso ya kitoko to mona na Kinshasa oyebi kelala apolele mais ozomona meuble oyo koti na ba immeuble wana eza ya talo mais soki pokwa ekoki tokangi ba bureau tozongi biso nyonso tokelala na ba kikuku mais luxe nyonso oto tchaka na kati ba immeuble ya kitoko elala nango polele. C'est-à-dire, esika ya luxe, ezaka esika au Congolais azozwa rencontre na civilisation européenne pour que aluka mosolo. Mais sika o bomoyi na ye ezozwa lobiko ezopemela, il faut ezalaka lokola boloko. Attitude oyo elenge faza nango lelo quand il veut investir, quand il veut même draguer une femme, quand il veut nommer son enfant, quand il veut adhérer à une formation politique, c'est l'attitude révolutionnaire qui consiste à sortir l'Afrique du chaos et à barrer la route aux stratégies du chaos qui sont conçues par ceux qui portent les appétits exagérés d'exploitation du tiers-monde en général et du Congo en particulier. Un message pour le politicien à travers Mission Nabiso Koloba par rapport à tout ce que nous venons de citer ici, parce que tu rebelles Fumu Kimbango, tu cité Vitakanga, tu cité Patrice Emery Lumumba. Dans tout ça, Nini Sengeli et Salema, effectivement, est-ce que tu en as besoin d'une révolution politique, militaire? On a besoin, il y a une révolution stratégique. On a besoin d'une révolution, il y a comme un niveau d'enseignement. On a besoin de quoi pour que le lobby Congo ait élément? En tout cas, parler d'une révolution, c'est une bonne chose. Mais oyebi kenga naza adepte ya ba préalable. OK. Na lingara ba préalable makasi. Comment nous allons nous révolutionner sans avoir des révolutionnaires? Il faut d'abord créer des révolutionnaires. Et pour créer des révolutionnaires, il faut créer des modèles de la révolution. Pour créer les modèles de la révolution, il faut revoir ou réviser. Réviser quoi? Réviser l'élite. Qu'est-ce qui doit constituer une élite? Pour quels éléments doit-on considérer quelqu'un comme une élite? Élite azali nani? Azali moto oyo pona biloko ya sali, pona makanisi na ye, pona biloko ya kokisi société tope lingomba ya bato batomboli. Batiene esika oyo eleki likolo aza lokola mongengisi nzela pona bato mosusu. Ine to bengi élite. Or lelo oyo mutu nyonso ba bengi élite. Eza mutu aza na makambo misato. Mutu aza na misolo. Mutu ayebi koloba bakota ya ba étranger, les langues étrangères. Tope moto oyo aza na ba diplôme ya ba étude oyo ya sali. Ba kelasi oyo ya tali. Ba plagiat. Non, baza ba compilateur bango nyonso tout. Tokenda ko sala recherche ndenge nyoke na bibliothèque bani ko sala compilation ya biloko baninga bakomaki. Na yebisaki bino mbaleleki ata na dissertation baza ko imposer bino argument d'autorité. Et argument d'autorité faut tangaka kombo ya auteur moko ya mundele. Ceux qui otangi kombo na été on considère que texte na eza na poité. Pire encore, moi j'avais un professeur de français qui me disait on ne contredit pas les grands auteurs, bon sang. Mais cote. C'est-à-dire oyo auteur wana loba etika la vérité générale, on ne peut pas le contredire. C'est-à-dire que la droite oyana oyo yasika. Sikoyo biso na passionné de la patrie, lingomba oyo nga naza président oyo nakambaka. Tolobaka, nous devons créer une nouvelle élite, c'est-à-dire les élites du cerveau nous ont déçus. Les élites qui ont copié, les élites du plagiat, les élites compilatrices nous ont déçus. Il faut créer une nouvelle race d'élites, les élites du cœur. Les gens qui, avec ou sans diplôme, avec ou sans argent, avec ou sans la connaissance des langues étrangères, sont à mesure de donner à notre pays le meilleur qu'il mérite. Et sengi nango te ozala moninga ya bush, ozala moninga non. Et sengi kaka ozala na motema malamu,
oyeba ke esika oyo tala ndenge esengeli eza elite te ke po oyo alangi nyonso tu ya Congo il faut to na kobitu na question 15 millions de dollars ya trésor public eleki nzela nini mais non et puis osala ngo na français mais ça dérange. Un dernier mot pour la diaspora na biso basala nini pour que ba za na contact na yo. Diaspora congolaise tolingi bino makasi toyebi ke botika mboka oyo ta musupu na bapasi nango misusu pe bakenda mboka mopaya na idée que bake koyekola bazonga baya kotonga même si boyebaki te que soko yibi mayele ya mundele jamais ko permettre yo osalela yango pona bonheur ya mboka na yo. Bisika bozali bozana ba avantage ebele to sepela na bino makasi tala kaka bilokos obotindaka awawa yango nde sungaka biso bato tozangi makoki tozata na droit ya moi réchaud moi faire à repasser bosalaka musala munene tala ndenge bosungaka biso na bamisolo soki tobeli mpona kotangisa matanga en tout cas toza reconnaissant pa na bino mais tosengi bino bato boza pembeni ya balekoderne bososola bango makasi à partir ya kuna boyebisa bango ke Afrika ezali gâteau na bango te bosunga ba dirigeant na biso bopesa bango bososoli bayeba ndenge nini bakokamba mboka na biso et puis bino bozala kaka te bato ya songi oyo na internet na TV to na radio tozo kaka ba critique ya mboka bozala bato bakoposer ba acte po mboka ekende liboso mais oyo azana posa na ngai pona inviter nga na conférence to atuna ngai ba information sur la culture africaine na plus 243 81 228 83 plus 243 81 228 83 ils appellent numéro na biso ya WhatsApp to benga na to solola ya koyebisa bino eza ebele to koyebango malembe bo s'abonner na chaîne Oyo Congo TV bo s'abonner pour botala be émission nyonso tu oyo to kabela bino yango ebele. Merci ndeko journaliste. Merci ni nyango si la kate to koloba toujours continuer toujours koloba ba sujets ali pléthorique oyo to koyeba ko débattre na bande Kwebele oyo baza na souci à solo que ici on ne parle pas seulement de la politique. Ah tout le monde la politique toujours le mentalité culture Congo, toujours le mentalité panafricanisme, toujours le toutes les questions majeures où il a pour peser sur avenir et abisso ba congolais. Merci na kosenga na bino encore une dernière fois pour s'abonner na Congo TV et puis na pesi merci na Chris Mukuna zali na sima caméra na PCP merci na invité nanga pour la disponibilité à disposer pour la émission Oyo. Le rendez-vous est pris au prochain numéro. Merci.